On a eu message, il y a maman, lobby, vers 2 heures, il y a maman qui a koufi. Donc, dans la lité, bimba ba leader nyoso pas trop ba leader to tseka na kofi donc mingi ya lobby atena na souci mingi pour père talara to zangi grand prêtre mère o ba ndago sala biso na ndago poto zala miso to zo isusuti Kofi Olomide Taraza icône quoi. Donc on est de cœur avec lui et sa vie. Na ebi que abandonné aux abandonné aux en fait na rolo bande ni ba passi mais passi vraiment Tara ko perdre maman. Et ça vraiment moi kilo mo boy donc tout ça na ekaka. Baba fait abaramwa donc na nenga convoi quoi. Ne balobaka convoi. Siko excès de revendre na Kofi na sima maman mi ndesko na komo sentir que moi na mère azaka star munene inkol na kasa mboka o ndesko yo na ko longola monde ko tutaka ba pondu na ko kota na staff technique. Eza makambo yaka. Nzola ndeve kanga mutema eza makambo yaka ve donc mal na ebi ke o salo passe ko lekela yo. Sivie na natonja wana posa bolingo. Bamerike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Alors, monsieur Stevie Mo TV officiel, une bonne place Bozali, je pense en Europe, en Amérique, en Asie, non c'est une bonne vraiment place Bozali tout, bon week-end, on tourne sur dans l'émission. Alors, tout message a participé à vraiment à ma tongue, présentement à Kinshasa, à RDC mon bimbaker, Kofi, artiste monsieur Kofi Olomide, maman Naya Kofi, la partie à Potokuna vraiment, et on se passe vraiment, et ça le peuple congolais passe à partir qui nous tout Kofi Olomide vraiment, qui passe. Et puis tout ça ma tongue, non loin à venir au chez place vraiment Kofi qui a ko vanda tout ça ben interview bato vanda ki bato mona ki ndenge mona zalaki ndenge to ben interview bato alors bande ko émission Stevie TV to konto ben interview na biso a to za na Oshwe place Kofi tonga 5c5 o actuellement ben ngo 5e ngwana to za a wana matongi to ben interview bana Kofi o yi mère ba Kofi ba vanda na ye ba mona ye to ka ndenge ba koluba ndi ba vivana maman o aboti artiste biso Kofi Olomide alors papa e ozui message à lui maman o aboti artiste Kofi Olomide ça ki ndenge nini. On a eu message, il y a maman, lobby, vers 2 heures, il y a maman qui a koufi. Donc, na la lité, tu sais qu'on a la lité. Donc, na la lité, tu sais qu'on a la lité. Donc, ezole kelanga, donc na do kamwa. Donc, ezole kelanga na la lité, troublé nga mabe, troublé nga, donc troublé nga. Donc, troublé nga malgré l'iweza la ngo destin en zela, mais donc et choqué quoi talaka maman maman mi taka maman mi mero abokol biso bana mikie po ngai na yebaka maman mi na banda ko tutule ba pondu awa sera na viazolo ba makabo esila mungwa donc ngai na bandiki shege sika na yaka pa maman mi ko boa kele ba matiti na yaka pa maman mi ko tutaka ba pondu loin de là même pas na yebata ke maman est artiste mon Kofi Olomide ni rien taka nga na hôtel nga chango na ba quartier 7 kuna donc famille mo mobulu na bimi libanda na ko se retrouver awa sikoyo awa batongi yango zo mona ngo ya mbelir boy mais série wana zaka na se avec comme bo étage ndeto yaka série wana ko balo baba 5 makabo sila mungwa wana vena biso Kofi wa mba nzemo bazokere ozomona wana nga na tutela mama mi ba pondu ba matiti nde place o ngai na yaka ba Kofi Olomide à partir ya maman na vanda jumo bona osa musala na bwa ka matiti na tuta ba pondu na mona kaka
vie moko bo akoti charisme ba bimisa batu libanda nga pe na comprendre te na otutaka pondu mama abina ngai omoni mwana nga pe tema yobi kakati na uti na nga libanda na yebi na nga makambo te na yaki kopa kotuta bapondu kona kolongola matiti nesko la tuni mama mwana ya be mwana ngai musicien Kofi c'est vrai ndo monisko yo na ko s'intéresser na mekana ko tuna batu na ndenga sondage mama na tutela bapondu ebise nga ke alaksinga mwana mo boy Kofi Olomide ya solo nde bakomisko ko décrire nga Kofi nesko na ko mona ampleur ya Kofi na gaz ya Kofi nene komona azanga ne mwana ya mama na ngona tutela bapondu alors vani na ye ebo mama mini vani na ye vani ndenge ni aza mama ndenge ni aza mama moko boye social malgré mutazanga bakanda na eti malgré mutazanga mabe na eti po baloba na français qui aime bien châtie bien. Vous comprenez? Et à terre, si on a un moutou, à sexual lingaoti. Hermo, il faut dans la barrière quoi. À so lingayo, à so éduqué quoi. Donc, tu vois que na maman étant que banana et net singa vraiment soit qui au fond du cœur quoi. Il y a un moni na qui ko côté sikoyo na mondi ya kolanda sikoyo orchestre ya mwana na ko faire l'accent. Ndo moni siko partir wana na ko s'épanouir na ko yeba ba musicien na yeba ba Sam Chintu taka na yeba nga ba viana te na yeba ba somono na yeba ba vie na biso matula mpaka ba Suzuki na biso na yeba ba vie abaramwa donc na nenga convoi quoi nde balobaka convoi siko excès de revendre na Kofi na sima mama mi ndesko na komo sentir que mwana ya mero azaka star munene inkol na kati ba mboka o ndesko yo na yeko longo na monde ko tutaka ba pondu na yeko kota na staff technique ya komemaka babafle bainstrument ale miso akolala efungwa mindesko nde lelo moni mo esprit ya mbatse ekota mo esprit ya bodi ekota charisme mo chombo mo serana bachombo ezalaka te donc excès de revendre kaka na vie na sima mère no moni indus evanda boye ti lelo tokanga mpe awa donc vraiment na 5-5 na oche koma lokola base na biso quoi donc souci à makasi donc souci rien à dire quoi donc pour na perdre maman moko boye ok na famille na biso pour ngai na kol na libanda na so tante ke na vanda na maman moko boye ne na vanda na maman mi donc chez biso biloko wana ezalaka te mais na ndenga libanda nzambe atsenga grâce na ye kovanda na maman moko bondire mama botanga po azalaki mama moko social mama bolingo yo mona te fe rambo bato balobani okofe escrit mabe me kofe ara social atosali mabe ara social preuve ane ke apesa bato makambu apesi yo succès apesi yo mutuka apesi yo nyonso kutu soko olinga mwasi te so ozaka na Kofi boye bandi olingo mbaa moko mais c'est ça le problème est-ce que moi na maman mi alors ce message ko pesa président Kofi au talo minute yo ni message ko pesa ene awa perdre maman babotier bon en tout cas message na opesa ve na ngai Kofi Olomide place azali papa en tout cas mes condoléances les plus attristées au Ezuyo pe biso poto zarana yo malgré voyageara trop mais loin des yeux près du cœur na kosenga yo vie eza makambo yaka zolanda ve kanga mutema eza makambo yaka ve donc nayebi ke osala opase kolekela yo mais ve eza makambo yaka donc ve eza makambo yaka okangama mutema ve okanga mutema eza makambo yaka eza okangama mutema donc nzambe na nga tya loboko ve eza makambo yaka eza makambo yaka. Merci beaucoup Chief. Je pense que ceux qui ont un message aux qui na liwa mama ou aboti artiste so Kofi Olomide il n'y a pas na ça qui ont un message wana. Non, ça dire que na tango sala ngai ça nga pena bien te quoi. Nzamba ba mama o pena batela biso pena bo mwana oku ba mère na biso batikala ko batela biso te. Asala bile pour na biso. Mais to ka ki pena mama zong seng molimo panzambe. Mais to senka na nzambe kaka ke acha kimia pa vena biso rambo. Le grand mopele wenge po to tikali na ikaka yende muto tikali na mboko mobimba na ba leader nyonso pas trop ba leader to tikali na Kofi donc mingi ya lobe atena na souci mingi po père talara to zangi grand prêtre mère o banda go sala biso na ndago po to zala minso to zoye susute cela dit zo garder pour la maman on va souvenir ezaka ba bien o ya sala biso ba mama misu ba sala biso ngote amen sombela biso ba bilamba ba feti boye mama pena sombeli bana ezateka sombela Kofi sombeli ne biso to latipe
feti pe leki to kumisi nzambe do ba souvenir ya minene nango wana. Pardon. Souvenir net nga souvenir ya munene. Dans quel sens? Na bimi pa na biso bazobela nga shege na ye kokutana mama ba Kofi mama mi mais obi ke kala bandolo ba shege balala libanda na ba terrasse. Ba shege balala na ba terrasse. Ba shege balala par-ci par-là. Mais nga ba obenga nga shege na lalaka awa na kati ya lupangu ba climatiseur maramutu. Donc ba obenga nga shege ya kombo. Mais qu'au vivre beau, je vis très bien paisiblement, je me lave, donc je fais tout ce que je veux, donc il y a tout sauf rien quoi. Donc mutarolo ba mabe pona Kofi trop sekaya. Pour aza patron moko a aidé même ba fazer même banandaku Kofi a aidé bango na façon tout. Na façon tout. Na ba travailleur na ye. Na ba oba ko moganga lelo yo okutunga kutunga te bango te. Na bino pe ba papa. Aza papa pena oyo asala bana. Mingi mingi te soko lobi mabe ya Kofi omela soyi. Mais toi qui que boss de boss big boss Kofi Olomide, azali na radio na ba na tonge place pa tia ba on 565 Saint James. On explique. Babylone de valeur est toujours critiqué. Et l'objet de critique. Ah, Kofi pena ana valeur moko boye ata bazoloba na sima mel devant e balobra ngote. Matongeza pona Kofi Olomide papa mba kufa akenda totika nde na Kofi otokoma ochela mutema. Vraiment pena mingi ya kolobesa te matonge c'est Rambo. Donc yemo ba lobaki nini? Oyebi ke libanga bobambi e comité e sukira mopepe. Mopa oli kambo na motote. Message ni beaucoup ça et pas président. Message beaucoup ça président Kofi maman Botier vraiment. Message beaucoup c'est pas na. Message to repesa pas président. Azana motema ya bo papa ke akufeli mama azana kimia. Asenga pena na nzambe apesa pena kimia azana kolela te papa mama pe akufi na âge moko boye ebele bakomi na ngote. Amen. Mais maman komi to kumisi nzambe. Amen. Ils sont quand même fiers pour la bisope. Donc, venez à biso Rambo. Tout semble la rebelle. Nzambe kaka battre là. On a tiré nous sur ma boca Nzambe. Nzambe nde mo battre. Merci beaucoup à tous à Saint James, 565 à l'époque. On est 565 Saint James maintenant au chemin Tongue. Place au fait on a bon on est vraiment mon nene alors mais c'est ça qu'on laisse encore une fois de plus na Yemoko président Mopao MM mon consumonene vraiment. Mais c'est condoléances pour maman Sylvie Mo TV équipe de Nyonso ya chaîne oyo to so mais c'est condoléances place bongo ozali. Bon ngape na sima avec Kofi na so ba relation mais so na mina lobango ebele awa donc e commandant na lobika des relations na ngai niveau ya Londres na ba ya ko assister biso na nenga Kishasa na bengi vient na tous pepele ambetolo. Na bengi mame milinzemba mama likelemba mama toza na souci to na posa maboni atarakini oyo mame milinzemba tous pepele ambetolo na posa na mona bino na matanga awa na mon frère. Alors merci beaucoup na notre émission oyo to sabone ma suivre ma programme ya matanga awa na kinto kopesa bino ngo toujours non loin ya résidence ya Kofi awa na Oshwe place tozana ndeko na biso mo tozani awa aso. Bonjour Ndeko. Bonjour, messieurs les journalistes. Je pense que le message à maman, maman Bisso, à monsieur Kofi Olomide, qui je sais pas, bien pour venir m'attendre, vous voyez bien mon acquis, et ça vient de me message Joana. C'est ça, sans maman. Tant que mon niveau, ton côté internet, ton mon message Joana, et ça vient de passer quoi. Talara sans waliwa donc. Il y a maman artiste à mon icône, il y a musique donc, et ça lui passe vraiment. Toi, maman, on a thème. Maman, je pense que vous avez tapé dans le déjà capé des banzembo bakae. Ouais, si na monae na yoka pe banzembo, na yoka banzembo belé ba bakae. Yo on mon ndenge na quartier, on va matonge na yo, va pas matonge. Ouais, tous les temps vraiment ya vendre na trop te mais ba témoignage ya batunde bandolo bazali maman bien, tara anola ma koso na osho tara mudando lié ça tout quoi. Maman bien, maman sympa, on a tout le monde bien quoi. Alors, je pense bien au message Joana, il passe que passe ma casse. La famille Kofi Bimba peut avoir au Shuawa, au Komani Pona Bango, après maintenant tu vois maman Bango Trokufa. Ouais, il y a les bosses on a représenté nos sincères condoléances na famille biologique à Kofi Olomide Taraza icône quoi. Donc on est de cœur avec lui et sa vie. Na ebi que abandonné aux en fait na rolo bande ni va passer
mais pas si haut vraiment tara ko perdre maman et ça vraiment moi kilo mo boy donc tozana e kaka tellement bien linga moi trop donc on a eu occasion de représenter ba sincère condoléances na famille biologique à Kofi Olomide Talara maman Kei mais la vie continue on est ensemble ouais Talara vraiment maman Kei viso continue vraiment que perdre maman ça passe mais quelque soit collier à banaye artiste émission Kofi Olomide que zam to rendre ma casse na sur na collègue né musicien je sais pas est-ce que Kofi comportement na zo maman bango e nous a katia matongi za même comportement na bango to eza yemo ben ndenge na ye to bon za ndenge mususu ouais nde balobaka robota bana mais nous dans le comportement na ye quoi vu nde ton nom la maman na bango na habité dans sous Kofi aza barankine par rapport à la musique mais na vie ne boyenda c'est pas ça to habité mais maman ni dans nom na ye azaki mutu moko bien dans son tout le monde bien quoi donc na habité et puis to kepe ke Kofi a tongi bor na ye o awa na oshoawa ba matongi bino bolinga Kofi te Kofi kuna na papa wemba ba matongi so ba moloka je peux dire parce que j'étais Kofi na bon no et tulaki awa no matongi bogol ba ndenge ni pour artiste Kofi vraiment bino ba matongi non toko négliger de jamais be doko boya e aza des grands musiciens a outa pe dans école ya formation à vivre la musique donc tolinga yebe trop et ana nga ba tourande baloba biloba loba toza na ba problème ni nde papa oui madame papa wa bimisi Kofi pa ye bana na monde de musique donc atongela biso lo bien na oshwe moi bijou quoi et ça la biso moi bien jamais de rose na ba problème na e wana na ba les ondi ya batu ba mutema mabe mo mal placé quoi ndé na roloba hein. Alors ni ta caméra ni ko sa pas Kofi na ko men lelo ni ko sa Kofi conseil ko pesa artiste musicien Kofi Olomide ah welo ma bango Kofi atra ko to akati ko orphelin tata zati mama zati conseil ko pesa Kofi Olomide conseil na kopesa Kofi déjà a aux alwa papa papa Antoine soko la nanga na ministre et ça la passe go perdre mutulwa maman mais soit fort aux amubali la vie continue maman Kei nzambe moi pesa moi zwaka quoi donc la vie continue soit fort continue musala na continue be osala ra bola mu donc nzamba wa bakisara o ezangaki quoi merci. Alors, merci vraiment, merci. Et puis, bisous de Soussou, équipe ya CV Mode TV, te présenter mes sincères condoléances, l'artiste Kofi Olomide, hein, Yemoko, le grand mot pas au MM, le grand mot pas au MM, et c'est condoléances, te dis que Batunyo sort, Kofi la maman, Kofi la papa, et ça passe, magas, mais courage vraiment quand tu as ranké na baninga mususu te quand tu as dit que ngana mutu so la raté ngana mutu besimba raté bino tout ça ba musicien o bo favoriser mboka na biso là ça image mboka na sur le plan musique international vraiment RDC ça ma casse ba fali pour tout ba bien pas na yo wana tout je pense que unité na ba kolonio so ba lekina musique mutu tikali mokolo si on peut bien dire hein, sur le plan musical yoni mutu so faire mokolo mokonda sangisa ka bola kate alors comme je pense que au bon seigneur so ba remarque doit ça je pense o toujours comme c'est doit alors to ko se ben intervenir biso ba tout au deux mois matongi awa to ka ne ba ko ba pour na Kofi Olomide na Sylvie yaka lukeba Sylvie yaka mamaye Isler lobinga na yoto betatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate to sabon na site na biso ya sika na koboya Sylvie Mode TV officiel. Bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bo s'abonner ebele. Na kati ya Sylvie Mode TV. Bo landanga bien. Sylvie Mode TV. Ba oyo bazana bozui. Ba oyo bazana motema. Ba oyo balingaka bato. Oyo balingi de personnes vivant avec handicap. Mais TV na bango yango yo. TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV.